saluons l'arrivée de son excellence Godard Motemona, vraiment un homme très social. Hier il était ici et aujourd'hui vraiment nous saluons sa présence. Toric Teke. Mbote balanda kin fait top news. Mbote la bino eskel zali émission na bino bolingaka yango kin fait top news. Babi tozali, on est là avec vous. Oui, le lot toye awa, toye pour la blague quitter. Boyebi kenon moni production oh papa na biso yaya na biso ndeko na biso moni production oyo atika ki biso depuis mikolo oyo lekaki déjà mais le long des jours on nzoto na ye bazo kendo kotika nzoto na ye mawa mingi na batu oyo nyoso bayebaki ye apa salaki belé na maison mère quoi asalaki belé na maison mère ti le bolingaka musique ya maison mère eza grâce na ye nde wera nde bomona ki boyeba ke no wera enson azale lo wera enson boyoka mo ba quelques ba témoignages ndingi balobaki par rapport ya nyoso o balobaki wana mais le lot ye eza jour oyo ya mawa biso nyonso toza mawa biso nyonso toza na mawa toki ndotika nzoto ya papa na biso awa ka toza na fikine tozolela nzoto ya papa na biso monimbi production o kombo na etambo ya mingi na monimbi production après ah boyoka ba témoignage ya bato moko na moko nde walobaka ke TV eza radio te ba système go to pesa ka eloko tozwa kaka eloko abai oui ndeka tolobaki to la mawa ya papa na biso ya na biso ndeko na biso papa monimbi production le to okutana grand porte-parole o ya Weranson ba bengi na komba Papi le Prince tozana ye ah bonjour ya Papi. Ouais bonjour cousin. Ouais balandi ya kin vote plus ba Hollanda yo toyeba les jours oyo kaka sango ya ve monimbi vie na biso er oyo kaka sango na ye kenon vie na biso atiki biso oyo kaka ndenge nini en tout cas ça nga passe makastara mutu bozara na ye bozune ba temps ebelé après ozo appelle ba biso ke azali souté et surtout nga na solane na 10h mais na 22h nde bazo prendre nga kufi to sonné na 10h mais na 22h ba bisinga kufi parce que ve mondi bichenga azaki presque ça le belé pananga aki mutu moko oyo ngai na maison mère aki chef nanga direct. Il était d'abord le directeur marketing à Wenge Musique à Maison Mère. Ma porte-parole, biso compagnie à presse et travaille direct na direction marketing. Il était notre chef direct. Donc on a suivi attention qu'il le Papi le Prince a travaillé c'est grâce à mon production parce que alinga qui copé sa valeur, alinga qui n'a travaillé makasi, approprié ça qui n'a makasi, alinga qui cause actif, alinga qui vraiment boulot mutuo à la courage. Yango tan na yokaki que ces jeunes abiso azali souté ezaki vraiment choquant. Et puis lobi nango na kena na mata kilo bon a perdu 5 kilos. Donc pour na combat ah et puis les répéter ouais muta voyager ko yeba ka woya mais wana eza voyage mo pour du bon. Kwa rozonga souté. Zo pas tala suko choc. Mais papa nyonso oyo kaki ba douleur nyonso lobi papa mais biloko ni o gardon ya bolamu oyo moni production article yo o lelo ke za lelo Papi le Prince lelo donc déjà au pesa nga valeur na musala nanga déjà ba conseil bande au pesa ngai boulot boye déjà o naza lelo Papi le Prince yo zui micro yo ya mbanga déjà salito. Oui papa ndenge ba twalo ba belé ke no o na les réseaux sociaux panzani biso nyonso totalango ke no papa ya cercueil babi niveau ya cercueil wana il fallait pas balinga ba kundila vie o boye tala cercueil kuto ba o bazo ba sombeli vie o tala boye makambo belé e o yo ki on les réseaux sociaux l'état que yo za Papi le Prince elo ni okolo bela wa to ba no yo ka dia ba depuis kala lelo batuni tout lelo moni batu presque baninga na bino internet c'est là bon ba ye ba ga question ba kosili kambunde peut-être sali azui ba vie c'est peut-être à créer lukuta azui ba vie. Si vous avez par rapport, hein? Deux années bembe. Vous comprenez? Vous comprenez le coup de tu depuis bandaki, n'andenge bandaki. Ote baboya ki boy biso a tout ça. Tozo le laver monib. Nana za la charge ya vie monib. C'est Weranson, mutazo kunda travailleur na. Vous comprenez? Donc cela veut dire que tolanda sou ba rimer wana te. Biso to yebi to wana passe. Balobi on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Tolela na ba o ba on lela. To sepela o ba sepela biso to lela to na tante to ba no justifier to ba no landela ba buzo ba ba to ba zoloba zo ba tu musu ba vana ba poto ba so benga biso ba cheve même le bobo ba zo lela zo on prend moni production ba ya wuli penseme zo on prend ba fait bob kinzondo ba titika ba faire des millions ba sangani ba dete ya kimpui ba vani kuna ba recherche na la poétesse ba za na matanga ba zo zela to pesa ba onde to combination en minute na ba to ba za kuna ndeke ka biso to esa bango ke to kei
touti tosali boye bango mpe bapandi zompa bato bazolela vraiment batiti mofuta bazolela tosala bato ebele bazolela sikoyo bato mosusu bazwa yango sikoyo sentiment na bango ya est-ce que oyebi ke toza aso tomoni ebembele kana soda akatela yango sali même président kuta atelemaka mais sikoyo zwa bato mosusu bazolukela ebembe bakomisa yango bese ebembe bakoke ocréele yango donc tona temps olanda bilo te biso toza nde na pasi moi ndeti yoye oye kopartage pasi moko na biso famille wenge musique maison mais na famille biologique ya Vemoni production ça fait du bien. Oui, merci. Mais Vemoni asala ebele pas la maison mérité. Asala ebele a contribué ebele la orchestre ebele ya mboka na biso. Est-ce que état que yo depuis fani depuis Vemoni batiki biso. Est-ce que moni pe que non ba leader mususu oya minene ba yepe ko ya pe na matanga ou comment on est ba contribuer pe na mboka ba saraka ba contribuer pe na biloko ebele. We mtakundi ba to ba besoin contribution na nte. We mtakundi moni. O seke wana ya moni. Ainsi mezo beta na we rek. Nde bato ba obeta wana. Non plus bon. Mais ta leader morote koya na komatanga ebembe bapesa une invitation te o tozo reconnaître Moni azana ba bonne relation na ye azoblige oyo la Moni production zombane parce que depuis to bimisa ti siko non peut aussi citer corps pe longwe petit donc makamwa to solo lango ce corps bakundi otali ti na suka bat ba yete ndo bige ta mutu ba yete mais pour le moment boso mtana nzela yete lo ba matanga mutu mususu o akufa da ngolo tout est vanité. Vemoni azalaki ngolo makufi donc ngapele lo na okufa yo pe okufa zomba deza nzela na biso nyonso tu bati musa ko vanda ngafona yana suka tamba ibalongola pona sala impact ngafona ke musu eza ndenge mutu na mutu mais yo eza ya biso za kolela doza na besoin te nani aya o nyoto ebike azana ba bonne relation na Moni production. Moi un mot na ba o ba ya na ba rimera o ba solo ba rimera ma bien kati ya ba site internet ba chaîne belé moi bon eza malédiction na bango batika na ngwa c'est ba lo ba mi lo banande na bango mais biso to kipa bango te moi ba bilo mususu ba bi on répond les imbéciles par le silence donc on revendre na te bona ba nous répondre mutasai makam na ye boina bon chez moi na yebi ke biso to za Moni production ba kunde pa we raté na zo kunde awa o bata maison me ba o yate to zemi na bino wapi awa ko bango eza awa na sima biso moi te ke nyoto ba lobi lukuta partout bota biso makam tu ba lo bezana ngo lukuta biso to za awa kala minte to zo longwa to kende kotika mo we na biso na dernière demeure na kata nécropole. Merci Papi le Prince to bingo tika yo to sepeli merci ne boyo ki gara keno Papi le Prince ninga utuko loba alimboli kana mikwa kini voit top news ba bigara keno tozo continuer la émission na biso c'est ko continuer ba bi système kaka eloko tozwa eloko kaka. Merci mes condoléances. Aboka nouvelle boyo ya Moni production bana ye peut-être 10 match za koko parce que na bike ba pas donner pour baza bana ye aboka nouvelle na baza moi en même temps koko c'est la famille ma condoléances la famille biologique ya président Moni production ya bena père la biso les tingana est bien parti yolo et puis na mubele bana na ye baza ba fort na ba master ma petite RP donc voilà théo les laka ko partager la famille biologique et puis la famille artistique so wenge musique à maison mère ainsi que toute la population congolaise donc voilà à tout monde présence dans c'est-à-dire maestro ya qui aux quoi représentation naza représentant so moni maestro directement donc voilà dans déplacement dans mboka te donc moni biso villa nova représenter donc on a représenté la village na village. Ah OK ni no kolba na famille biologique ya Moni production et puis na artiste musicien courage nzamenda pesa nzamenda zwaka courage biso tutikali la vie continue et tous ensemble on est ensemble. OK merci beaucoup. Voilà maintenant ouais ndeto lobera keno na matanga ya Vemoni na biso watu wa kebele Moni pe susu la présence ya Igo Senté na kati. Bonjour Igo Senté. Bonjour. Ouais tout le monde me connaît na kati mouvement. Ouais Igo Senté par rapport ya papa na biso Vemoni ero yo kaka ngona ni so za ka place ni pe santira ndenge ni non. Bon vient la biso Koufi tozali na Kim. D'abord mes condoléances dans la famille biologique il y a Venangaï Olivier Ibrahim Monka ainsi que bana tout à maison mère fait en Koufi ngazaki na parler na Koufi na limité parce que nga ba yebsanga des membres des fois première fois on va Koufi papa donc on a tondo solane na ba réseaux sociaux na benga vie ezaki bongote deuxième fois ba yebsanga ke fia Koufi na vérifier information ezaki vrai yebi mutu bozalaki na ye
pour ba témoignage na ngo belé pour na. Mais il cause c'est fait comme na ba témoignage là par rapport à la que no RV abandaki Babi vient à souffrir na maladie. Babi vient à souffrir na maladie bino pour ndo occupé sous soutien. Ndenge bazo lobi. Kolanda ba bel obité. Surtout on a occupé ndo moni big boss le roi de la forêt awa na matanga te. O moni bien ba yambani na mama. Okutana na fait monib na we rezate faut aller na tefa sa mukilike na kota la monib. Parce que vous avez collaborateur et puis secrétaire général et orchestre. Donc on est à les on dit oh mukile lo bara auto bien à base. Mais t'as la le big boss le bito sala qui a to péta qui concert parce que ve moni bazaki mutamasano à cadrer ba c'est tout le monde est orchestre le rôle ba bail y avait na biso ready à miss à production bango ba orchestre ba ya biso bana kasa faut chic chaque loenge. Après ayo kokoma DMC na biso directeur marketing akufi na cadre ya secrétaire général. Donc deuxième personnalité groupe. Ouais, moi quelques souvenir malamu au garda c'est V moni. Na garde belé na koti wenge na 2010, V malama en 2011 abi na chéri synthétique là na voyage na Igo Synthé parce que m'tano décidé. Mais tout moni c'est nini oyo bazaka na maison mère kala au moni bomba ba yete na matanga. Bon, je ne sais pas parce que l'obinga na yaki na moneka masalanga déplique. Na moneka masalanga déplique le reste na habité parce que na longo à 3 heures na tongo bene na yebo jusque là na moni mutu bino boza bo informer nga. Et bon on est baba que wera harmonie production azaki en vie. Wera sondele moni production famille moni production ba yaki pas wera à faire voyager moni production wera boyaki. Mais tout le monde a liwa boye le roi de la forêt misimbo makundi na bandenge mo buna. Yango na lobi ke makambo ya kati ebi malibanda te vie abane ko assister vie moni prévenir que ba makambo bando yoko nyongo vie moni ba nyongo tout ça vie prise afuta kango donc kolanda ba bezo na ti mais tout moni peut président JB pa yete vraiment invité c'est aux place à matanga ba invité à mututé ba invité à mututé oyaye te mais ba ici to le la ba là c'est ça on a lobi que ba pesa invitation te tala ba cameraman ebele bona bengi ba mututé il consenté par rapport à maison mère na banse o ba lungwa déjà ba o ba lungwa na maison mère au moins ndia ba tête wana ndia o ba na moni masalanga déplique ba bisinga pe la formation Richard Saki na butu la formation Richard na butu mais tout le monde a été na mona déplique na butu tonga na yaki ouais papa ndeto yambi o bolobi ni kasi bon moi souka kazaka que courage na famille VD a sali de trop tala CV na do sali trop tant na ye nzamba lobi to pesa lokumu pa na ye na nyonso komela biso donc c'est ça to c'est la peta na biso bato tikali. OK merci vraiment. OK ouais parce que beaucoup kolanda par rapport au ndenge Igo Synthé ndenge awuti koloba par rapport nyonso bolandi bino moko ye babi ke TV eza radio te j'espère que no bino no bolandi babi ka système to continuer mission na biso ba système PC loko bino mo bozongi ça eloko. Pardon ouais pepele c'est bon et ça là biso ka passe coopère de tout moi très très important. Pour Nabiso, tout le rôle à CG Money Production, CG Mouvement, à saluer trop pour le mouvement Nabiso. Donc, et c'est là qu'il a passé. C'est là qu'il a passé. On monite au Kateba Séjour. Tu es roulé la vie. Tout côté là, vous pouvez banner quand la maison mère de moi na mabele ya kauka. Le coco le banni pour na famille sous biologique ya papa mon. Et ça ça m'a passé. Pour rejoindre na famille, bana bazara na bokasi nzambe mutapesa bango papa ye mutazuye. Donc bazara toujours na espoir ya vie, ils en ont marre mokili. Pas souvenir nini otika na ngoko. Ya malamu ezebele. Ya mabeza te. Asa mutaza pe na mabe mais ero to beta mabe na te photo beta ka bolam. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, babielo nini esi la raté to bandai na bino pe to comme na biso na suka ya émission na biso quoi. Boyoki moko na moko ndenge bazo lobela par rapport ya micro qui ne fait top nous ndenge ba lobby moko na moko bon bino so boyoki ndenge ba lobby babi pasimbo munene mama social yo muto sala biso to zala babi mama oya muteme bele mama tara mama social mama na biso to lelo fort to bo sanité golf mbala to bo sanité mama Gérène to bo sanité batunyo so batala biso BM masala na kati ya Italie SMK na kati ya Lyon to bo santé gloire mena bino batunyo so batala biso qui ne veut mbimba top news babi que non to pesi bino ka bambote na ba o bazui na ba o bazui te ming pe babi mama
maman nzambi malamu na kati ya London babi ba mère tolela bino ka toza ensemble avec vous na bi keno système na biso sur le bika PC eloko bino mo bozongisa tozwa eloko merci.